tokutana na bino sous na mokolo mwa lelo na cadre ya invité na biso du journal Mbonda ya ekolo epesaka bino ba information sur et fiable et surtout vérifiable. Ngai Charmela Mbondo na zana esengo ya représenter bino émission ya mokolo mwa lelo accompagné na coordonnatrice adjointe à la Ligue de femmes et à Ville-Province à Kinshasa, Madame Christine Pango, Basile Oni Beta, l'Isolo, il y a lancement, autrement la présentation, il y a différents candidats aux élections d'ici le mois de décembre de l'année. En cours, on a Simayanga, Ibomoni, Wana Babama, il y a parti politique AADC et A, le Bango en tout cas, Beta Masolo ndenge mokolo wana présentation et kosale bakuna libanda ya siège kuna na deuxième rue limité avant na monopoliser pour la monopoliser parole té na repesa mbote na coordonnatrice adjointe yé azo représenter d'ailleurs le numéro 1 de femme à madame Adèle azo représenter pe coordonnatrice numéro 1 il y a la seconde madame Christine Pango, bonjour épée. Oui, mola mon plateau na biso ya Mbonda ekolo. Merci maman. Merci beaucoup Liloba moko pona. Je pense que za mbali boso teza ya mi balé pété eza pe ya sukate po tozana tinati. Oui. Liloba moko pona mokolo malelo ya avant tokota na be ya émission na biso mokolo lelo. Bon, na sana Liloba ya koloba kake na sepeli na présence ya Mbonda ekolo. Pour une invitation, ba benginga ipoete na koka na yango na pe na eko répondre na kati ya Mbonda ekolo. Na remercie. Merci beaucoup Madame Christine Pango Basele. Rappelez bien que Azali coordonnatrice adjointe à la ville-province de Kinshasa, il y a Ligue de femmes bien sûr. Il y a parti AADC, Otoyebi Bazali membre également. Il y a Union Sacrée qui dirige le président de la République, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation. Maman, maman, bien que aïe un peu bousculer présence il y a maman il y a la présence également d'un homme aussi dans le cadre toujours de balobaka papa bazala kawana pour la kosunga maman bakende toujours liboso madame Christine pour na kozala un peu tous à la gentille on sunga biso na présentation ya ba maman otoza ko partager na bango plateau na biso ya mokolo mwalelo. Oui, ba maman aussi comme on a wana ezali ba maman ya parti à ADC et surtout bazali ba cadre ya parti ADC et comme nazo représenter naza coordonnatrice ya Ligue Ligue des femmes adjointe ya province à Kinshasa awa naza entouré ya ba maman ya Changu et surtout ba représenter ba base ya Changu ya Lukunga ya Funa et puis ya Mwamba. Ya mo amba to les kalama comme non to zui to banda de droite à gauche na simalanga to za maman. Oui na sima na yo la ti jaune azali maman Valérie o azali ko représenter base ya Ligue des femmes ya Mwamba. OK. Oui na katikati awa to zali pe na maman Eugénie o ya lati écharpe lokolanga yenda azali ko représenter Ligue des femmes, il y a maman, il y a Changu. Et puis, na pembeni na ye, tozali pe na maman Adolo, où il y a ko représenter Ligue des femmes, il y a Funa. Et puis, na sima maman Adolo, tozali pe na maman Tete, où il y a ko représenter Ligue des femmes, il y a Lukunga. OK, il y a un homme derrière vous, madame Christine. Azali secrétaire nanga oyo azali atambolaka nangai bisika nyonso po ete nakoki kotambola nga mokote nazali komona René nde yende secrétaire nanga oyo atambolaka nangai pona ko soutenir nga na bisika nyonso. Oyo azali ko accompagner maman pour la soutenir ye balobara toujours wana derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Est-ce que dans si maman Christine Tomoni un grand monsieur to betana lui soleil à parti à ADC oyo comment makana le président du parti madame Christine. Oui, comme makana présidente maman Adèle Kabena. Yende maman na biso maman ya bolingo maman oyo azali ko pesa biso makasi pe maele était tokoka toujours kokoba na kati ya parti na biso AADC et d'ailleurs parti wana
kaka na une année vraiment to atteindre ba province nyonso et awa d'ici PP tozo bima pe sortie officielle ya parti na biso nga penda so nazaki ba mama penda ya kasa kasa nde mama Christine otukoloba awa to atteindre déjà dans une année plusieurs provinces ont été conquises neto beti maboko mais na moni ba mama baza ya rolemba balembi en tout cas c'est vraiment à encourager comme on a dans une année plusieurs provinces déjà à ADC et côté ici déjà mon tout maintenant li solo ya parti na biso maman Christine et le roni sala qui était à ADC ba ko rejoindre Union Sacrée. Bon AADC ezali na kati ya Union Sacrée parce que AADC ezali composé na mama liboso et puis mama azali muto atongaka mboka yangwana il a fallu akota na Union Sacrée pour na biso pe ba mama elongo na ba papa nyoso to soutenir mokonja mboka Félix Tshisekedi. Ok, Bolingue toujours na vision ya moko le grand président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. To beta li solo pensa o esali ete to ya kokuta na lelo na madame Christine Mpango Basele. Je rappelle d'ailleurs à tous nos fidèles téléspectateurs au batalaka magazine Bonda Ekolo lelo na invité du journal to yambi madame Christine to lo ba ete madame Christine azali future candidate dans l'élection OESA d'ici le mois de décembre 2023. Nini pene pesa ki oposa wana ya ko postuler ko représenter bana nyonso ya Tchangu madame Christine. Vraiment ezala ki posa na ngai parce que talaka ka Tchangu. To moni ke Tchangu na mona ki tote parce que ngamo ko mutu na zwaki décision. Tchangu na biso eza toujours na sima yangwana na mona kike na koka ko postuler na kati ya Tchangu pona ko soutenir mabele na nga ya Tchangu po ete mabele wana ekende liboso pote ekoka kozala développer et même ba mama pe ba na biso nyonso bazala développer po ete Tchangu na biso bo balekaki liboso ba mibali balekaki liboso to moni pe suite ezate bakulu na bazo continuer makamonyo sezo continuer kaka ya malamute yango wana toye ensemble biso pe ba mama to mekana no kobunda na Tchangu na biso po ete Tchangu na biso ekene toujours liboso pe ezala développer Tchangu na biso ekene bon moi ki mama bolala bon boza ko accompagner madame Christine Tchangu na biso ekende liboso madame Christine ba député minene ba kombo ebele otoyoka na Tchangu ezo bangisa ote bon ekobangisa ngate parce que naza mama etake naza mama ndenge tozalaka na kati ya ndako na ba papa mama primaka kaka parce que mama za bolingo mama même aza na Thompson moko akolinga bana nyonso balia akoluka ndenge nyonso achata ndunda po apanja parce que bana nyonso bakoka mais papa ayebaka te c'est pour cela nga mama na ye po ete nakoka ko soutenir Tchangu na biso ezala bana na biso ezala ba mama ezala pe ba papa po ete biso nyonso to se sentir à l'aise na kati ya Tchangu na biso. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Christine Mpango. Tout le monde est candidate à la district ya Tchangu. Tout le monde pour la bana Masina, bana Njili, aux alentours et passe en tout cas. Il y a biso candidate, il y a biso dans la nicheka na place, il y a biso bana Tchangu. Il y a Madame Christine Mpango Basele, voilà na kati ya parti ya AADC, parti cher à Madame Adèle Kabena. Madame Christine. Ma projet non ezanini lelo penza ngai Mpangi Rachidi mwana Masina na pesi madame Christine voix na ngai siko na pesi yo osela biso nyon reto mama Rachidi opesi voix na place ya mala parce que ngai mama tout d'abord pona ba mama na lingi mama na mama a s'autonomiser aye ba pe ko compléter na kati ya ndako na ye projet na ngai ezali bongo po ete asunga pe papa
na nyonso papa azali kosala ya ndako pona bana mama pe a participer azala toujours mama mendiante te. C'est pour cela projet na ngai et même bana na biso biso to boti ba yeba pe ko s'autonomiser lisusu et te base à la souci ya kotanga ba classe na bango pe ko silisa pourquoi pas ko sala même métier te o nazali ko sala na kati ya fondation na ngai mama Christine Pango Basele ezala bana biso to boti soki ayibi musala ya maboko na kati ya musala ya maboko wana kotika la ko s'autonomiser pe akotika la pe ko sunga pe bande ko mosusu pourquoi pas ko sunga na mama na papa. C'est pour cela souhait na ngai na kati projet na nga ezali ete ezala bana ezala ba mama ezala ba papa moko na moko kati na biso a s'autonomiser pe te changu na biso ekoka toujours kozala liboso olie ko botola bato biloko na nzela mais mutu na moto a s'autonomiser na maele na ye na maboko na ye pe ya na maele ya mutu na ye. Merci, merci, wow, vraiment encouragé. Madame Christine, tu es penda changu. Bon, eza penda likambo ya bomba te. Tu es changu, plus bat babeta ali solo ki moyibi kuluna. Est-ce que vous êtes sûr que les lots qui te zuba voient la biche to pesio ou changer communauté ou changer numéro T? Comment on a caraboyo pour toi atteindre Madame Christine a commis inaccessible et ça bon toujours rassurer biso. Changu ezali place ngai na koli pe na botiba na bakoli ezali district na koki kokima yango te parce que na botiba na kati ya changu et même nengo zolo baba kuluna ezali toujours bana obiso to boti yango to zo luka etake ba mama ya changu to arranger bango batika nzela wana o bazali kokende pona kozonga na bon chemin na koki kotika changu te parce que esika na boti bana bana bakoli ba musupe ba boti bana na kokende te et puis numéro na ngai ekozala te pozo ngai za difficile. Wow. Tobeta sikoli solo penza lisusu weza mama ya likambo ekosalema le 17 juin kuna liboso ya siège ya parti AADC na 2e rue Limité et aux andenge nini. Bon na kati ya 2e rue Limité omoni tozaba candidat nationaux, provinciaux et pourquoi pas municipaux. Moko na moko kati na biso akolakisa bokasi na ye na kati ya terrain. Vraiment si terrain nazalaki kosala musala ya solo et puis na bandaki ko accompagner mama Dele na terrain s'il vous plaît na terrain et puis ekomona na mukolo wana moko na moko kati na biso akolakisa bokasi na ye po ete parti na biso AADC ezala toujours likolo parti. Tobeta pena li solo ya le 17 juin à toyebi déjà aux la présentation il y a différents candidats oyo ba ozala wana na compte ya AADC ba représenter bango mais tobeta no li solo oza etali bino directement bino Ligue des femmes musala nini penza ba maman ya Ligue des femmes AADC basala concrètement na kati ya Ligue des femmes tozali na mama na biso national mama Agnès et puis coordonnatrice ngana za molande zali mama Jeannette tozalaka na souci ya ba mama na biso pour être tout d'abord bazala na bolingo et puis ndenge na uti koloba awa ete mama na mama azala na valeur na ye na ndenge ya bo mama et puis mama na biso mama Adèle tango nyonso na exemple na ye tozali kolanda ba conseil na ye oyo azali ko lobela biso yango na biso pe tozali ko yebisa ba mama na biso ndenge nazana bango awa bayebi ete nazali ko yebisa bango tango nyonso ete mama azali mutu ya valeur mama azali mutu akoki komema pe implice na kati ya mboka place ya vandi mama pe azali pe moto oyo ke lelo pe a sali likambo pe mboka mobima pe ba moni et puis na ko soutenir surtout mokonja mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi le garant de la nation. Mama Christine so na lobina zo micro na ngala pesa na mama sima alobina na tuna question oyo Ligue des femmes et celle lieto et encourager aeba ko entreprendre loko est-ce que témoigner positivement akoki ko témoigner Ligue des femmes te mais ako témoigner ngai mama Christine. OK. Parce que nga mama Christine nazo
nazo représenter Ligue des femmes adjointe ya Kinshasa Mobimba. Yangwana ndeye a témoigner tout d'abord pour nangamoko. Ok, bon auto pour la maman ba faina ndako peut-être bazana ba maman ba lemba ba maman plus na ebité ba maman mikolo peut-être ba yozo makasi wana ya rula muka ya hotelema. To ebaki ba maman plus bazaki maman ebiki ngana vana na ndako na ozi la papa Wilfried Samba bimi e ozonga ndo pesa ngambongo. Na lamba na lia so pe Wilfried azonga ye na mbongo te to lamba te. Ba maman na obavani na ndako. Loko nini ko convaincre bango po baya ko rejoindre Ligue de femmes ya parti AADC o ekuma makana yemo ko mama Adèle. Oui, tozali ko senga na ba mama nyonso bafani na bandako na bango ete baya ko rejoindre Ligue de femmes. Oye kamami na mama Adèle Kabena parce que azali mama ya solo, mama ya bolingo, mama ya mpiko, mama oyo azali toujours kolakisa biso nzela po ete tokoka toujours kokende liboso et puis ko soutenir mboka na biso Congo. Merci Ogaso na daki binonde na beti maboko vraiment. Todo kende lentement et sûrement pour la rochiter na émission na biso mais to betana lu solo ya ba projet à partir ezolinga ko atteindre d'ici élection pourquoi pas on est todo ko espérer juste que to remporter élection ba projet ezanini na pona ba maman et puis na ba papa o nyonso ba na kati ya parti AADC. Bon tout d'abord parti na biso ezali équité travail pe unité. Voilà devise à parti. Devise à parti na biso. OK. Yango wana parti na biso, yango wana devise nango yango wana et puis yango wana ezali kolanda pour être parti na biso tala kaka parti et bandi na une année atteindre province Mobimba parce que ezali na ba projet ya malamu oyo biso tozali kolobela yango pour être Congo na biso ekende toujours liboso et puis tozali kolanda onyo so mokonza mboka azali ko yebisa biso ete tokoka kosala tozali ko soutenir toujours l'action ya président la République na biso et puis pourquoi pas ya mama na biso mama Adèle ndenga azali ko yebisa biso yango na parti na biso ezali ko kene toujours liboso ba projet na biso ezali pona peuple congolais azala toujours malamu na ndakisa na mokonza mboka na biso Félix Tshisekedi. Mais carozonga mom kesi manaro ki madame Christine obeteli sur la fondation. Comment fondation ni? Fondation Christine Mpango Basel. Au salaire nini exactement? Fondation wana ezali fondation nazalaka na ba mama avant même na postuler. Nazalaki na ba mama na ngai nazala pe na ba mama oyo ke mama oyo azana problème to ko assister et puis surtout ko lakisa ba mama ndenge nini mama na mama ko s'autonomiser na ndenge ya kosala ba misala oyo esengeli ya kokosala pour être développement et kokakota kati na ba mama. Ba action nini si bomena déjà wapi? Bon ba action si terrain to si to mena parce que ndenge ezali awa bo batekaka bazali kozwa mwa mike na bango na koteka et puis ezala peu problème soki ezali na kati ya mama toujours que ne pas to assister biso nyonso ensemble yango ba projet to amenango yango wana na fondation boza siège na bino siège ezali kaka epa na ngamoko na Rue Lusanga numéro 24 siège ezali na Rue Lusanga na commune Masina na numéro 24 ba boza na page de bino moko page ba réseaux sociaux WhatsApp pour que vous évoluez comment? Bon tozala na groupe na biso. OK. Na kati ya WhatsApp. Soki au côté groupe comme na groupe fondation Mama Christine Mpango. Yango wana nde okoyeba nini elekaka na kati ya fondation. OK, na minute osikoyo Madame Christine Mpango oza penda temps. Sara le roi ngai journaliste ba cameraman nanga onazana bango Mateta na Wilfried Samba kuna na sima bazana réalisation bazako assister biso epangira epapangira Chidi basara le roi biso za totkali yo mo remettre devant les CD caméra lobela biso ba projet na yo o linga ko sala pour lelo soki bazui o abandai ko o aza ba député tozaki na ba longoli bango yo ko sala nini o memela bana ya masina nini ya sika en particulier bana ya changu en général
rememela bango nini ya malam o to komona ba bu o peut-être makambo esalaka ke district o ya Tchangu évolué. En tout cas, vous avez la parole. Bon, merci maman. Député à Salakilorote, député Azali Molobeli. Molobeli, il y a bande konaye, il y a bananaye, il y a batunaye, et pas un gouvernement. Ngana kozala Molobeli, il y a bande konanga nyonso, il y a bananangai, il y a bamama nangai, pour être, oh ngana sali komona, pour être gouvernement azwango amen. Po ete Tchangu oyo nazo benga tout d'abord Tchangu oyo biso ekende toujours liboso na kotikala kolobela bande ko na ngai bana na ngai po ete Tchangu na biso ekende liboso. Po ete Tchangu na biso ekende liboso na surtout soki wana toza na quelques salutations à repesa. Bon na pesi ba mama na ngai surtout ba mama na ngai ya base ya Tchangu. Ok. Bazaba nani to bana na bande to bani pena na mama madame Adèle ye moko to bando kita molo molo. Yangwa na nazali ko pesa nano tout d'abord mama Adèle. Ok. Kabena oyo azali ko soutenir parti munene ya AADC na pesi mbote na pesi longévité na pesi lisusu longonya na ndengete azali kotambwisa parti ya munene inane ya pamba pe atteindre ba province nyonso et puis na yeko pesa lisusu secrétaire général na biso Eloy Kupa oyo nde yepe molandi ya mama ete azala toujours ya mayele na mayele oyo azalaka na yango pona ko soutenir biso et pourquoi pas papa na biso interfédéral ya Kinshasa à Saint-Jesse. Pe na mama na biso Agnès, maman nationale na biso à Ligue des femmes et puis na maman na biso Jeannette coordonnatrice provinciale et tango nyonso tozala na bolingo ya komema toujours parti na nege tozali komema na bolingo nyonso. Yango wana pe na tiki pe ba mama na ngai te ezala mama oyo Mama Valérie oyo azali kokamba pe kuna na district ya Mwamba na bo bazali kokamba bazali awa na district ya Lukunga Funa et puis na bo bazali kokamba pe na Tchangu awa na ba chef de base na nga nyonso oyo bazasi tere na bo oyo bazali awa bazali kokamba Tchangu mobimba vraiment na tombeli bango mbote pe mukolo elamu ete tango nyonso bazala toujours ya bolingo ya komema surtout ba mama district ya Kinshasa mobimba pona komema parti na biso AADC na ba kwenyoso bango bazali et puis na ba base nanga etake député national ete na socio bazali komema nga ti na suka ti esika na kokoma na parlement. Merci beaucoup Madame Christine Pango Basele Oyazali, coordonnatrice adjointe des ligues de femmes provinciales à la ville-province à Kinshasa, dans le cadre de parti AADC, parti cher à Madame Adèle Kabena. Aux années, comment on reproche à l'autorité, tu peux être membre de parti Nabino? AADC parce que tu es là na bolingo. Parce que vous allez na bolingo, on le baki beaucoup qui na union sacrée pour toujours accompagner vision ya chef de l'État le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez le romo la que marché té na présidence topé et ça la que Tchangu et Kitasuko et se rabaisser au lieu et mata. Na kati ya présidence nazane loka ko reprocher parce que biso AADC toujours soutenir l'action mokonja mboka. Il y a Félix Antoine Tshisekedi toujours soutenir yango et ezane loko moko te azali ko se démener azali ko mitungisa tango nyonso pona mboka na biso yango wana tozali ko reprocher te mais toujours soutenir ye toujours dinga nzambe apesa lisu maele ya makasi pona ko kama les grands Congo pona ko kamba les grands Congo pour kamba les grands Congo. Donc, ma ponami o ezoya na décembre candidat na bino le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si candidat na biso président Félix Antoine Tshilombo. Et simba te. Et ko simba kaka biso to ko tcha tete biso tozali union sacrée. Parce que bino bozali union mo moni ke bolali bolembi.
Nous sommes vraiment arrivés pratiquement. Comme pena na suka na magazine na bino mbonda ekolo to yambaki pona bino Madame Christine Mpango Basele azali coordonnatrice adjointe de Ligue des femmes provinciales. Quand on parle de province, nous parlons bel et bien de notre capitale, la ville-province de ville, la ville province de Kinshasa. Toshite Nayo, votre dernier mot. Pour l'émission à l'élo, pour te dire que tu continues toujours na Madame Christine Pango le 17 juin Torozalawana na deuxième Rita la rapport na quoi accompagner ba leader Nyos et surtout tout pour ça na moquer vers les élections. Ah déjà le président de la commission électorale nationale indépendante de Nikadima Alobaki Ponomi Ekozala awana mois il y a décembre. Votre dernier mot pour la mokolo le poto ebiki ba Erozala ba action Ekozala d'ailleurs ba descente ba nozala mingi pour na toujours comme on a ba action ya maman Christine pour repérer ça voir pas maté bon mona rake misala penda misala eza ko accompagner maloba n'est-ce pas Madame Christine? Oui. Votre dernier mot avant. Bon, dernier mot, on a remercié magazine Mbonda Ekolo, Nandenge, ba invité ngai, elongona ba maman ngai. Vraiment, na sengi na magazine Mbonda Ekolo, batika ngate, même na le 17 juin, ndenge uti kolo ba accompagner ngati na suka parce que ezali ndenge nazali candidate député national ezali etumba nazali kobunda po ete na komati na suka liloba na ngai ya suka yango wana nazongisi malobekana. Candidate na l'élection député national. Kuna tomoni bato ya Masina non Madame Christine? Oui. Masina passa Nchangu wana déjà dans district Mobimba. Njili bango nyonso candidate na bino ye oyo mbonda ekole présenter bino hein. Boyebi alobi a changer adresse té. Alobi pe numéro de téléphone a changer té. Et puis bon songa ba fille mère n'est-ce pas? Oui. Dans un problème, on a moins besoin. L'examen volonté, c'est que c'est un bon et au fait, les personnes qui continuent à vivre. Bon, tu m'as resté. Bon, il y a Madame Christine a besoin. Bon, il y a des personnes qui ont besoin de la circulation. Suivez Zalara. Suivez Zalara. Et Zalara. Oui, parce que Maman Christine a ligné pour le développement, il y a district naé. Tant oye pour na kosungayo. Na mombongo na yo to kosungayo, il faut ozala toujours suivre Zala. Pour olembate tina suka itake mama koki kolembate pour akoka ko soutenir papa na ndako na bana mama koki kolembate mikolo ekoma système papa yena salaire papa fouti salon loyer plutôt mama peut-être un bon courant ou mbongo ya mai papa pa kozanga mukolo wana mama sali nini apesi mbonga wenze balambi pe foyer et survivre. Merci beaucoup na grande équipe ouais accompagné ki biso pona ko réaliser émission ya mukolo malelo la cadre ya magazine Mbonda Ekolo ouais pesa kabino ba information sur hein, et fiable et surtout vérifiable. Lelo tokitaki awa na commune ya Masina pona koyamba Madame Christine Mpango Basele wazali coordonnatrice adjointe de Ligue de femmes provinciale ya ville province Kinshasa na parti ya parti AADC parti chère à Madame Adèle Kabena o bazali ba membre pe allié ya Union Sacrée Vision ya Yemoko les garants de la nation le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na sima biso tozalaki wana na ba mama o bazo représenter chaque district na derrière moi ezaki maman bazo représenter ba maman ya Funa il y avait aussi la maman de Moamba mais également ba maman ya Changu na sima kuna bomona ki bango nyonso peut-être caméra et comme kuna te merci beaucoup à vous Madame Christine Mpango, merci na Wilfried Samba, la maté tapé na réalisation, mais également na Pangi Rachidi na Yemoko, les grands DG, yo toujours aux appels na likansina yo, aux na posé à kolobe la vision na yo, aux appels futurs candidats na l'élection aux eaux poussa na coexister te contacter biso à travers le numéro qui est affiché juste au bas de vos petits écrans. Merci à tous nos chaînes partenaires. Bobo ça n'a pété qu'on s'abonner à notre chaîne YouTube Mbonda Ekolo TV officiel et c'est aussi une manière de nous soutenir mais également Bobo Sanate qu'on partager ma vidéo Nabis aussi les seigneurs ne revient pas on se retrouve très prochainement bye bye merci.